vraiment yo c'est vraiment mokena merci beaucoup nzambe la biso on a fini nous en tout cas comme on va donner sur le moto à bon moko nyongi bato bomi na bato mais elaka président Félix na sous opposition na ye bato bateka mapango donc lelo bateka bango regete ayo beta mboka bakutaki yango ndenge nini na toyaza moto akobongisa mboka te mboka ekufa oui ekufa oyo mwana malonga ezalaki te na mboka otongela na société oyo malamu oyo ezalaki ke bapapa na biso bamama na biso banda kosala que vraiment ce sont des travaux de grande envergure qui sont en train de se réaliser ici et ce sont des genres de travaux que nous attendions.
tuka tusepeli msao sana vitoko tupesi ngone na mkonza mboka na na transfini tuka kote bobo linda makasi vraiment boka ndalo za kokende tuka kumu na mkonza na biso pour que même ça na de salama na katina biso ya komina Kalama na mkonza na biso sisi kadima en tout cas misala kitoko vraiment tuka nzela zo kitoko point jean pena to beka ta santa ngala ko kufa libana ba usika ko tala ngo en tout cas na sepeli en tout cas tout ça mon qui peut chinois ne pas vraiment na mai faut que wa mimi na vraiment pour ma mère même baga na yole en tout cas il faut bientôt on na mbula to pour ma vraiment en tout cas c'est mimi pour ma conception mboka en tout cas côté zala qui te vraiment na tango wana vraiment on na kalam ndio minda c'est ça qui faut rebelle le temps de faire rebelle voilà faut rebelle ndio minda en tout cas faut minda tuna wana kufa ndio fanya kabisa ya kibwatu bwatu wao ya kile kwa hiyo sio kama mkena merci mkonza mboka la biso leo usinini sasa en tout cas kama kama mimi sio mtu wa bongo mimi sio mtu wa bongo vraiment msaka kitoko ngona na mkonza mboka mboka en tout cas mapana maximum plus pour la garantie au matin ba garantie au matin parce que ba moto famille qui me comme kitoko ba kambona ba préféré côté vraiment merci. Bon, point de vue na ngai ezali mingi ya koloba vraiment ezali parce que tomoni na ba république eleki mpona osala nzela lokola bongolo ifezwa soki Yesu akita toyebaki mpe tozela mokonzi nini to asala biso biloko ya malamu soki président faci te donc na gouvernement ya son excellence monsieur le président Félix nde toomona baréalisation bateli biso bapakati te badessin te nde na kala ezalaki soki barévolution modernité bapakati na réalité ezalaki te na lelo mpuna oyo otala bongolobo soki okei otala liboso kuna mpo wana enyokoli bamama précisement na matonge na kimbango na yolo na kauka na 4 quartier commune moko mpo moko nyongi bato bomi na bato mais ezalaka président Félix na sous opposition na ye bato bateka mapango donc lelo oyo bateka bango regete lelo nzela ezozonga circulation ezonga kitoko yango moni misala chef de l'état peuple congolais bazocomprendre te misala ezosalama mais dans l'ombre baluka kolandela kotambola komo eza kongo mobimba presque kongo mobimba anet bafa delocalisation ya kanko koleske bayebi yango bakotonga bandako moderne na misusu bakosutukaka bayebi pe te banzela meme ikende na badara ekomona batie jean banzela ezosalama bapont ezosalama même précisément même kutu so na lobi même na province équateur na zongo mwinde epela chef d'état apesa promesse epela so tokei na bandungwa kakobola shit bazosala katembe même bazosala na mbojima ikuna banzela bino oyo baosala te peuple alingi kaka o te boye mais ayeba eta mboka bakutaki yango ndenge nini na towaza moto akobongisa mboka te so alobaki mboka ekufa wi ekufa eloo moko ya malonga ezalaki te na mboka otangelanga société oyo malamu oyo ezalaki ke bapapa na biso bamama na biso banda kosala eza te yango abaki fo to reconstruire biso moko to se prendre en charge so to se prendre en charge nde tocomprendre to soutenir nde chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo son excellence te misala précisément tomonaki mwa lenteur ezalaki mais sikoyo balandeli yango sikoyo nde eza boye baconseiller ya présidence bazolekaka ne dernièrement bazolekanaki mwenza vendredi passé namonaki bazolandela meme na bakala na elengesa likolo na mission bazolandela oui basociété na biso président azalaki na bonne volonté ya kopesa bango omasabi tosala société bakongolais mpo osala nini po dimine chômage mais bandeko na biso yebi ke oza na bange ya malonga te oluka basous-traitance bapesi yo mosala bafinanse yo mbongo ozolalisa lenteur ya mosala nde eza bien te yango namoniki eta balandeli bango biso bamoni ke eza sérieux bazuma
sérieux pour ça mosala eza mboka na biso moto akobongisa yango allemand te nani te espagnol te américain te nous les congolais to se prendre en charge tozwa nini conscience na biso topesa mokonzi ya mboka confiance ebele baya confiance te oto lisala nzala pasi wi nyonso wana retombe ya bonne gouvernance nde moto esala nini tovivre mama malamu. Bonjour, monsieur le journaliste. Bon, en passant, on a montré que vraiment ce sont des travaux de grande envergure qui sont en train de se réaliser ici. Et ce sont des genres de travaux que nous attendions. Parce que c'est un quartier que vous connaissez, marécageux. Alors, il a fallu de prendre sorte de construction pour que ce soit une route, une chaussée qui soit durable à la satisfaction de l'attente de la population pour sa circulation. Voilà un peu. Parce que beaucoup de gens disent que non, ça traîne un peu, ça traîne, il faudrait que ça passe rapide. Bon, bien entendu, c'est comme vous savez, la population est toujours assoiffée d'être satisfait de ses attentes. Mais ça a pris un peu de temps, mais nous qui comprenons un peu que la construction de routes prend toujours un peu de temps compte tenu de certains facteurs. Mais nous avons vu de nos propres yeux que les travaux sont en cours de réalisation et les travaux avancent bien et nous savons qu'à la fin, nous aurons vraiment une chaussée bien édifiée, bien construite. Parce qu'on voit bien, si on veut construire avec les victimes, ça ne traîne pas. Avec les bétons, vraiment, très longue durée. Mais si nous prenons l'exemple de l'avenue de l'université vers Lafayette, vous trouvez que ça a été construit en 1991 avec le béton. Donc le béton avec une terre marécageuse, ça va bien. Ça coûte aussi, hein, ça coûte trop cher. Mais tout ce qui est de qualité a toujours aussi un coût élevé. En tout cas, si vous voulez avoir de très bonnes choses, il faut payer le prix. Alors, un mot aux habitants de ces quartiers, parce que beaucoup de gens cherchent à acheter des produits, les caribous et puis ça touche. Non, mais nous pouvons prodiguer des conseils à la population d'avoir une bonne culture, d'avoir des civisme pour ne pas jeter des ordures en cours de route. Ils devront voir là où se trouvent les poubelles et jeter leurs immondices dans les poubelles et les services appropriés en feront aussi bon usage. Ok, merci beaucoup.